Botana bino bande ko balandi ya Canal King Télévision na ndenge une fois de plus bozali liboso ba itando ikena bino pona kolanda malaka na bino bolingaka mingi ya poko lelo boyebi actualité politique na Congo démocratique ezali bongo dominé na sortie médiatique ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bayimboka bazali bongo ko réagir ba politique comme ba bato musuzu population parce que makambo balobri ezali bongo pona etamboli ya mboka na bango ko le Congo démocratique tina wana bato bazali bongo ko sala ba réaction ebele ndenge moko na poko lelo toye epa ya moko ya ba kongomani oyo a ko sala pe ba analyse na ndenge na ye po akoka bongo ko pesa moi point de vue naé par rapport il y a sorti médiatique ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bien sûr makambo mususu peut-être na Italie sécurité pekero kokota parce que sortie médiatique nezaki mingi ko toucher makambo sécurité na mboka pona bino na yambi moko lelo professeur Lungunza Mamalasi Joseph oyo azali bongo motangisi na kelasi ya monene na kelasi ya likolo donc azali professeur la casquette n'est professeur a comme moi que ça la analyse par rapport à tout ce qui s'est dit là par rapport à makambo oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo alobi la ko rappeler que azali bon cadre dans le mouvement de libération du Congo kasi lelo casquette vraiment il y a professeur ndé mutu écologie ça y est bote na mwana mboka bote mingi monsieur le journaliste. Bon, na évité na benga mingi professeur hein ou permettre nga mingi professeur je suis professeur, il y a pas de problème. Donc voilà. Bah la vie ko sala na casquette no ya professeur. Alors, moi na mboka to fandaki na biswawa, to ko mona ba démarche ko sali mandanti na ko luka kimia na mboka cohésion nationale. To moni kutu moi na mboka fa kutana tata mokonzi po basala candidat de la patrie. Mais quelques jours après président national il y a mouvement de libération du Congo moi na mboka Jean-Pierre Bemba Gombo VPM kozala na radio Top Congo liboso ya Christian Lusakweno koloba makambo moko oyo pona bato mususu etumbi mboka pona bato mususu ezali malamu parce que efungoli bato miso esali éveil patriotique. Alors logiyo ko la analyse est-ce que opportunité zalaki na sorti wana. Merci pour la question, monsieur le journaliste. Nagoyanola motuna na yo, mais avant na yanola motuna na yo, nalingi d'abord na saluer amour, il y a patrie, il y a VPM Jean-Pierre Bemba. Nalingi na saluer grandeur d'esprit naé, na saluer bravoure, sens naé à bravoure, puis na saluer humilité naé. Il faut dire que c'est un homme qui est extraordinaire. Azali à la fois grand et à la fois humble. Et puis aussi, peut-être pour lister les kamolaïté, loyauté naïe vis-à-vis na Mokondi Mboka. Et je crois qu'il y avait opportunité. Il y avait opportunité parce que Mboka ezo kende. Mboka ezo kende. Tozali agressé. Tozala qui dirigeait un président pendant 18 ans, oyo nationalité naïe pendant un certain temps ezala qui douteuse, mais si koyo ezali douteuse kaka na ba congolais o balingi ba mona réalité te. Ba oyo nyonso bazali lucide, bazali na capacité oyo basango ba biso oyo azala mato ya koyoka yoka oyo azala miso ya komona amona oyo azala motema ya kondimandima ba oyo wana ils ont compris les choses qui sont évidentes. Donc, il y avait opportunité. Dans le moment où un ancien président a commis Nangambo ya ba rebelle, où il soi-disant Abundi Saka à l'époque azalaka président. Et ça, ba makambo moko na histoire politique à mokili etikala ngo salamate. Et salami na RDC. Et sortie médiatique à président Bemba. D'abord, pour commencer, na makambo nyonso président Bemba alobi ezana eloko moko ya sika oyo ye alobi te oyo ezanga kolobama déjà quelque part mais mérite ya approche na ye ezali un asangisi ba élément ebele ba information ebele na contexte na yango pona ko expliquer congolais ko fungola congolais miso to comprendre danger otoza na yango de manière à ce que moto na moto azo ba responsabilité na ye, mais surtout de manière à ce que
tous se ranger derrière le chef de l'État. Et là, on a un effet drapeau. Effet drapeau, chaque fois qu'un pays, une communauté, un peuple basali attaqué de l'extérieur, peuple normal a se ranger toujours derrière ya mokonzi na ye. Parce que ce qui mokonzi na bino ba fragiliser, c'est tout à fait naturel que bino le reste ba ko fragiliser bino. Mais tant que vous simbi mokonzi, vous se lier simanaye, vous soutenir ye, vous allez un peuple invincible. Mokonzi a kozala na ba faiblesse, mokonzi a kozala na moi ba erreur, topé ba erreur, ça dépend motona na opinion na jugement na ye, mais rien ne peut justifier le fait que tozali agressé, ba masque ezo tomber. Bato mususu ba batamaki lobi na lobi okuna ba bimi polele na miso na biso, mais devant ça il y a des personnes qui continuent à penser que non, ce n'était pas le moment à Kobima médiatiquement, non, ce n'était pas le moment de dire makambo ya lobaki wana. Mais alors quand est-ce que ce moment-là sera propice? Tango toko yemboke panzani ndeto wa sa matanga ya Congo sima tango ya koloba babi kala no zaki ba polo makambo. Donc voilà, moi je crois pour nous répondre à la question Nayo qu'il y avait opportunité et il était temps que Motomoko a tellement à loba makambo. Je crois que biso nyonso tozalaka na nature mon côté. Tango yoki Goma Ekoi na mois de janvier. Tango toyoka ki biso nyonso ki Goma Ekoi, président Bemba Zalaki parmi le premier, si pas le premier, on a appelé ça qui banamboka courage. A télémi à lobby réponse na likambo ezaka moko to mobiliser jeunesse. Mais le chef de l'État a lobby yango plusieurs fois, to répéter peut-être yango awate, mon condenseur lobaki yango, mais il a fait ça devant tout le monde. Mais réaction zaki hermo ba tout so bi dans yo za na transport, tikala na transport, oza ko commencer na makambo ndenge ni zaki na défense sotiki yango. Bon, est-ce que Moutou a voulu que la patriote pour nous défendre Mboka face à la Moutou à la ministère de la Défense? C'est ça l'erreur à Congolais. Tout ça, la Congo à Moko. Ceux qui te perdent Mboka, malheur à Mboka, c'est malheur à Yonangai. Ceux qui Mboka va démanteler, va pandi, va sala. C'est nous tous qui allons perdre. Donc c'est tout à fait normal que, au hasard dans le transport, au hasard dans l'éducation, au hasard à gauche, à droite, dans la défense, on ne va pas laisser tout le travail sur un seul ministre de la Défense. Ça, c'est une mauvaise conception à la nation. C'est une mauvaise conception. Au contraire, c'est l'inverse qui aurait été loué. Parce que qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba fait? Il n'est plus ministre de la Défense, mais pour l'intérêt du pays, accueillir comme mobiliser. Bilingue. Voilà. Donc, voilà le comportement qu'on devait fustiger. Mais c'est curieux comment on a que le comportement a loué Bato Moussousou, Bazali ko condamné yango. Mais heureusement, Bakoko Sabato est belé, mais Bakoko Sabato yon sauté parce que il y a des personnes qui réfléchissent. Yo nanga toujours réfléchir. Et là on a une Bezali boy. Chaque fois que les gens se mettent à attaquer un patriote local à Jean-Pierre Bemba, Naba Média, il faut d'abord remettre tout dans Moutouna. Moutouna doit attaquer. Est-ce que réellement Azali Congolais? Parce que dans les médias, il y a tout le monde là-dedans. Il y a tout le monde là-dedans. Nous avons même nos ennemis dans la quartier. Bakofanda, basali message, message attend au sala yango, alobi yango, et moi on dirait Congolais d'Azoloba. Mais Azan est Congolais. Ça veut dire qu'il est en train de vous amener à vous embrouiller, à vous combattre, à vous dénigrer. Donc, que s'aimer, des unions, et c'est ça. C'est ce que les gens doivent comprendre. Finalement, on a dit que pour moi, Jean-Pierre Bemba Gombo, à Télémaki, tant que Mekoi, à Kekoloba Likambo, ya sensibiliser Bilingue, Bakotana Armée. Bato ba condamna ki suka to mona ki bato nyonso balandi na ba gouverneur et na ba bato nyonso balandi. Et sengela ki balanda et biso to féliciter ba o nyonso balanda ki geste que la VPM Jean-Pierre Bemba Salaki parce que il a donné le courage, il a montré l'exemple. Ce n'est pas au seul chef de l'État de défendre Mboka na biso, c'est à tout le monde. Il y a Bandaki ba musu balandi coup de chapeau na ba nyonso balanda. Voilà la question est-ce que Batouba comprendra Jean-Pierre Bemba na retard
yem da na avance to likambo parce que likambo ya 66 millions o auto lobela tant ba lobeli ki salu sakona bi lokuta après bato ba ko maté ba ndoko lege pa na ngai oh kala on a pour le bango zaki donc c'est comme si Azar ndoko na moi avance na makambo na bato mosusu. Bon, je pense pas que Azar na moi avance na makambo ki bato mosusu. Je crois que Jean-Pierre Bemba azali moto ya mayele, c'est tout ce que ça veut dire. Azali moto ya mayele, il est né intelligent, asali ba très bonnes études. Soko tali vi na ye, otali ndenge ya kambaka vi na ye, même soko tali na bana na ye, famille na ye, éducation baza na yango. Vous comprenez qu'Azar moto ya mayele. Biso yon stoyebi tata na ye. Papa Jano, quel genre d'homme azalaki, et c'est ça l'éducation à Bemba. C'est ce qui fait la différence entre Yena Batebele. Parce que Motoloko la yé Bemba, a ko matate na podium devant les médias internationaux. Allo Balikambo, oyo azana fondement na yangote. Il y a des personnes qui font ça. Batumusu bayaga zumi ko ni ko biloba loba. Parce que yé na biloba loba wana zo kanisa ke makambo za la kabongo. Alors que les personnes de la Bemba remarquez très bien, chaque fois qu'il y a un micro loba, un, il parle pour l'intérêt en Boka. Deuxièmement, il parle pour soutenir le chef de l'État, pour ça y est force, courage, Moussa Néangwa, le collaborateur chef de l'État. Et troisièmement, il a des éléments. Quelqu'un qui a été, bah, mon ministre de la Défense, mais c'est vrai, mais il a été l'une des personnes qui a pris les armes pour résister contre les armes que na Mboka na biso. Voilà ma question à Bouzoba. Question à Bouzoba. Parce que comment yo ko bundisa rebelle so na mundo ki to bundisa rebelle ndengeni. Okofuka mani ko fuka madi. Okosenga pardonner donc moi osenga pardon bo maite. Il faut répondre au bruit par le bruit. Répondre na makelele et répondre aux âmes par les âmes. On justifier rébellion liboso ya moi je justifie. Parce que à Salaki, dans la combo ya parti politique n'a été le changeate, ils ont qui parti en Zalate, ils ont qui vraiment parti pour na Kosunga Congo, ils ont moni depuis banda 25 ans lelo et tukala boninganate et kabwana pété. Libération, parti pour la libération à Congo. Libération vis-à-vis de Nini a expliqué Kiango. Il a très clairement dit, il n'avait pas accepté que Mboka Lokola Congo, tous à la coloniser na Rwandais. Parce que dès le début déjà, Signognon se AFDL et Monanaki, c'était des Rwandais, c'était des Tutsis. Baye d'abord Babomi, Baoutou, Awaboye, Bao, peut-être Bayebi, histoire à Mbokate, mais Bisotoyebi, et Belé, Nambandaka, partout Babomi. Tant que si Koboma, n'a pas Moussicate parce que peut-être tout le monde a l'émission, mais Bango Bayaki, pour ça, Bango, quand on va découvrir qu'ils peuvent renverser le maréchal, Bayaki va renverser le pouvoir et à Bango. Kabila, le père, a se proclamé président à partir de Katanga. Ils étaient surpris. Donc ça veut dire que dans le calcul, voilà. Il faut être très sage pour Nakolanda Biloko. C'est comme ça que quand lui, Kabila, le père, et le seul Kabila d'ailleurs, Kabila le père, le seul Kabila. Quand Kabila demande à ce que Bandekoe, merci Namoussa Bosalaki, Bozonga et Panabino, c'est là où le 2 août, la véritable guerre commence. Bazui avion Bakiti na Kitona, Tozangi Mai na Kishasa, Tozangi Bilia na Kishasa. Et il y a des personnes qui pensent que l'épisode Wana est si là. C'est ça, Bouzoba Wana. Donc, ils ont tout fait pour accalmir Kota, opérer dans la clandestinité, dans le silence. Quand on bâtit qui Kabila, le président en Mboka. Ils ont continué plan à Bango Wana, mais d'une manière très intelligente. Oyo kaka bato ya mayele nde bakoyi kolandela yango et pas seulement bato ya mayele mais bato pe bazali na bwanya mutu musa koza na mayele mingi te na bwanya mutu musa koza na information ezalaki nde boy à comprendre. Il n'y a que baoyo mususu malheureusement nde bako comprendre makambo ezoleka na mboka na biso te. Voilà. Alors nakoyo kwa histoire no nyoso makambo lobi moi mboka Jean-Pierre Bemba relevaki on a sorti médiatique na ya suka patanga ba mission au Kabila yaki na kaka kombo Kabila ba James Kabare BP bazali ye Kagame moki Kabila et ça acharnement sur Kabila te azolinga se venger te na Kabila pour likabo Kabila il a tué on dirait
les alliés vengeance surtout comme nationalité wana et puis si ma kelele nationalité à tobi bazara kutina no bajimote bazali bana ya bon ndenge lobi le sel Kabila to emprunté kaka ndenge lobi ya Kabila te bon nationalité après si na combo ya mama ye siko eza pona nini bon bengana ye asonga sika na ye non mais il faut Maréchal Mobutu alobaka un jour azoloba yazaki président pendant des années paix à son âme alobi le problème avec le Congolais à l'époque Zaïrois les Zaïrois à la mémoire courte tous bosana et bamboka misusu je crois qu'il y a vraiment un travail de fond photo ça là pour la culture nabiso pour la identité nabiso qui nous sommes parce que tomi bosana ramakasi bamboka misusu so les intérêt à mboka mobimba bakeba nango makasi à sacrifier même intérêt na yé personnel mais mboka ekende liboso mais biso c'est l'inverse c'est comme si mboka ezala raté mutu na mutaza ko welela azwa moi parti na yé mutu mutaza ko welela parce que personne ne croit na idéal commun wana personne ne croit na mboka c'est un recul autosali et ce recul là c'est justement le plan au bande kona biso bazala ki nango po ba panza mboka parce que pour panza mboka et sengeli d'abord cohésion nationale aussi ça et aussi sa cohésion nationale il y a plusieurs méthodes ba utiliser qui méthode ba mona qui la plus proche de la réalité dans ce bas congolais tozongi la peut-être yango sima mais nazongi ali kamba vengeance il y a qui vengeance il y a quoi vengeance il y a pas vengeance tu as vu babundi ba weleli na batali boso ba weleli bonga il y a pas vengeance si la deuxième tour babundi balami balé il y a pas vengeance d'abord likamba quand le président Bemba parle na likambo ya nationalité il y a Kabila est-ce qu'akosi akosite est-ce qu'aza le premier à l'Obayango aza le premier à l'Obayango te est-ce que bato mosusu na mokili balobela yango te banani balobela likambo nationalité ya Kabila mais elobama na parlement européen il y a eu un député comme on est à Kimangai ba vidéo ezali il est allé il a dit devant le parlement américain que ils sont allés la communauté internationale c'est un fourre-tout là-bas aussi. Ils sont allés installer un président qui n'est pas congolais. Alors, Bayango, est-ce qu'il a été contredit? Ngai bobe yanga congolais te lobi nango so na okiango tobandi wana Kabila na pouvoir. Il est au pouvoir balobi yango afandinye. Qui ne dit mot consent. Deuxièmement, nous avons des livres le livre à Pierre Péan. Titre à livre on est les guerres secrètes. Titre dans carnage, mais les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Titre dans ezali carnage, les guerres secrètes des puissances en Afrique. Écrit par Pierre Péan. Nakati wana pe alobeli makambo ya nationalité. Ya Kabila. Tosuki wana te, il y a un livre titre dans la guerre de l'Est. Et comme Mamina Monsieur Morokomonaye Moukoulumania, c'est un docteur. Congolais. Bon, Moukoulumania, ça peut être un Congolais, ça peut ne pas être un Congolais, mais en tout cas, il a écrit. Le livre est là, le livre existe. Et à l'objet clairement, Makambo ya nationalité. Donc, le livre, de manière douteuse, et d'autres, ils ont posé la question. Moussou peut clairement que vous avez un nom congolais à la tête de la RDC. Tout ça, on a Judy Rêve. A commis livre mon corps, Mundele. A commis livre mon titre lango Rwanda, l'éloge du sang. Je dirais à lui peut ma nationalité na kati. Tout ça n'angbanda honoré. On va biso kakapé à son âme. Na livre na stratégie de mensonge du chaos. Alobe li peut ma nationalité. Ya kekutu musika alobina rôle oyo Kabila na robenge na vrai combo na ye Hippolyte Kanambe azalaki Oba Pesa qui a joué à la tête de la RDC. Et les faits, ça prouve qu'effectivement, a réussi ça. Nous avons Charles Onana, qui a commis sur l'Omerta. C'est le livre récent où Kagame qui est dans le tribunal. Mais quand on a le tribunal, il y a un soi-disant à nier qu'il n'y a pas eu génocide. C'est une nationalité. Bakeka un point où on a dit que Zali parce que ailleurs ba yebi que ba préveser belé ba kokate ba kimiango. Nous avons Ngoïmou Kena le professeur qui a donné un poste non na Kabila qui lui a donné un village qui lui a donné une référence géographique. Donc il y a tout ça et
ba preuve ezali ebele. Il y a madame Anne Gecko, azali européenne. Elle a dit, la vidéo ezali, c'est un avocat. Elle a même été menacée de mort. Par qui? Mais par les forces du mal, par les forces obscures, par la nationalité, à Kabila, la vraie nationalité. Il y a aussi des Congolais hein, de temps en temps qui ont dit des choses. Hein. Le gars Moïse Katumbi, le gars Makambo. Alors, ma nationalité. Mais pas vidéo ezali. Ngape le gars a présenté, mais ngape na ba preuve, na preuve na ga vidéo. Mais ezali pour ba yé. Nga na zo répéter ba vidéo na ba livre lobby. Nga ba tuna bakisi ata momokote. Oh. Donc ceux qui m'ont contredit, qui ont contredit livre wana parce que ba attaquer livre, on ba attaquer pe vidéo. Tout le monde a dit Moïse Katumbi, tout le monde a dit réaction approche na yemo Olivier Kamita toi ça arrive proche à Bemba a réagi ça ma belle na parce que Moïse yemoga loba. Pour Moïse loba, il faut contredire d'abord la vidéo yemoga loba. Au moins au Congo hein, les gens font politique parce que mboka na biso za mawa, mboka munene, mboka ya bato mayele, mboka ya kitame, to négliger yango ti na niveau to komi lelo boye. Même dignité, tout ça dans la société. Vous voulez nous dire que Kabila la majorité dans la société. Il a réussi sa mission, bah, ça va détruire Bisso. Bon, en partie oui. En partie oui parce que il fallait Kabila a affaiblir l'armée. Pas seulement pour affaiblir, mais pour démanteler l'armée totalement. Et le peu de l'armée, il faut être sous commandement rwandais. De manière à ce qu'un jour, Soki les Congolais balingi ba revendiquer mabele na bango kuna na est au bango na posa bazwa Congolais azala capable de récupérer en côté. C'était ça le premier plan. Donc avoir une armée faible, mais même na kati na faiblesse wana que le commandement ya armée ezala na maboko ya bapaya. Bapaya oyo baza ko lukaboto ya bisomanda mboka na côté à est. Et c'est ce qu'il a fait. Comment voulez-vous yoza président Mboka pendant 18 ans Mboka na biso bachaka biso sous embargo. Embargo na un faux massacre na Lubumbashi. Baché biso na embargo depuis 1990. Il a commis président en 2000 na élection en 2006. Ça recomptait 1+4. 1+4. Mais il n'a fait aucun effort pour Rolongola. Mais tant président Félix Tshisekedi d'ailleurs, au moins une différence entre Mokolo Mboka na Mopaya. Mokolo Mboka tangoye malgré contexte Tshisekedi akutaki na ngo armée. Ce n'était pas facile. Oyebi président Bembaloba ki Tshisekedi un jour histoire et ko reconnaître yo. Na musala muneno yo sali pour la flatterie. Bon, ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Un musu mutalo ba flatterie en rwandais. Parce qu'un vrai Congolais, comment yo za mwana? Papa na bazo bundisa ye. Ya no aye ko papa on te félicite pour l'effort na yo, pour la résistance na yo. Moi, non, la famille, on a flatté papa. Flatterie, il y a flatterie, il y a bateau, on a comme il y a qui chasse, on a flatterie. Barotia devant un fait accompli. Donc, le président Bemba a dit très bien que éloge, encouragement, dans le moment où le président en a besoin. Le président en a besoin que les collaborateurs, les ministres, le gouvernement, l'armée partout, Tozali Simanaye. Président Tshisekedi to ali simanayo parce que biso to lingi mboka o lokola yo lingi yango mboka il faut to botola on na mboka ba paya o za mboka na bangote. Donc quand le président national le président Bemba fait ça a sali mosala nationaliste a sala atali casquette na été a sali ce que tout le monde aurait souhaité que ba sala na yeso kazala qui n'a pas Tshisekedi. Être le chef de l'État dans un moment où c'est pas facile hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc quand le chef arrive il remet l'armée. Moussa est dans le Moulaï. Mais à Bandi, qu'on reconstruit l'armée patiemment. À Bundi, balongri sur un régime, on a embargo, il y a mindo qui te commis de l'eau libre, te commercer, te équiper l'armée na biso. Coup de chapeau. Ça, Kabila ne l'a jamais fait. Kabila ne l'aurait même pas fait. Il a dit il y a Tiki Bisson, armée forte. 12e, ceux qui 8e d'Afrique, ceux qui 9e. Voilà ma Bakomela qui est pas tanga. Bakomela qui est pas tanga. Je crois qu'il a réservé partie wana baoyo pour répondre. Mais ngalo la Congolais na seki. Oyebi ke babiloko musuba bandaye ko tsala nango ba défiler awa. Ba mituka misusu, bandaye ko louer yango nde ko louer. Il pas bandi ba révélation mususu. Oh, et la révélation de makambe lobama déjà ngana tanga ndeko tanga. Ngana za nga motangi. Ndeko ba défiler ba no sale ma wato moni ba susu. Ezala ki biloko ko louer ba pesi bino impression que armée za biloko za armée za nangote.
bazui na mboka paya. Donc on a vécu régime moko ya façade. On vous fait quoi que vous avez un Congolais à la tête. Comment voulez-vous que yo zangai penza o malasi mwana ya Lindongo. Papa nanga babomiye. Donc la chef de l'État. Ngala na remplacer. N'a sali aucun effort pour mettre lumière sur lui papa nangai. Rien que ça. Est-ce que les Congolais ne peuvent même pas réfléchir dans les Cambois? Il y a Ngui Souroche. Il y a Ngui Souroche. Liwa ya Kabila et les Kakaboué. Tout un chef d'État. Edi Kapen Bakanga Kai. Lelo azali libre. Nana bimisi Edi Kapen na boloko. C'est tchèque m'tabimisi Edi Kapen na boloko. Donc vous voyez que Tshisekedi a là un effort local à moi na mboka. Patiemment, malembe, étape par étape, il y a le chef de l'État. Azana ba élément belo ngana azana ngana ngote, mais na moi misu nanga ya analyste ya libanda na zo mona, na pezo baté na zo mona. Yo poza zo bato zo mona. Que papa a ça mais pourquoi on ça salaka ya ngote? Papa a ça pourquoi? La réponse est claire. Il y a un point. Pourquoi est-ce que bana ya Kabila? Ba sengara ba sala test à DNC ba boya ko sala. Pourquoi est-ce que bana Kabila mususu ba bomi bango ba kimisi bango yo zali ya na kati na famille on dit ma ke baleki na yo bazala mususu na ba exil. Où sont passés ba camarades d'union sur Kabila travaillera na bango? Parce que ceux qui ont dit réellement pouvoir il y a clan à Kabila. Où sont-ils passés? Et ceux qui ont tué Kabila, pourquoi ils n'ont pas eu peur il y a côté à moi nanae sachant que moi nana ko venger papa na bango? Pourquoi ils n'ont pas eu peur? Soki bawe bachaki Kabila, bachaki Kanambe, président après Kabila. Soki bazali ba camarade ya Kabila le père. Pourquoi alongola bango nyonso na musala après? Parce que bango banga soutien na ye. Pourquoi alongola moko 5 ans liboso wana déjà. Qui sont restés soutien na ye après? Ceux qui sont restés ba soutien na ye, ce sont ceux qui lui avaient donné le pouvoir. Et c'est ce qui fait que chaque fois que ba prépara qui un bataillon, une brigade, une unité, tout ça, combattante, ça le club a créé rébellion, au M23 bandi, au CNDP bandi. Allez, bazu ba officier nyon sowana, na ba sous-officier, na ba soldat de troupes, na ba o bataille lo mokote, ba pesi bango ba grade, ba déverser bango na armée na biso, na combat brassage. Na combat brassage, ba ju commandement ba soldat na biso ba valeureux. Parce que moi, les soldats, musala commandé. Ba pesi mo kondiasika parce que politiquement kuna basara o sala nini. Donc le commandant suprême azali. Non, mais o sala nini. O sala nini. Alors, tous les Canadiens kambo mosusu ezali quand on a sorti médiatique moi en Jean-Pierre Bemba Gombo. Parce que recherche ya kimia ma voie diplomatique ezako sala mingi ma solo. Tout le monde peut basango peut bazwa kinzela bakutani na tata mokonzi bakutana bakter politique na kisasa bakei na Goma bakutani na bananga wana baketi na Rwanda baketi na Brazzaville bakutani na Sassou Nguesso baketi na Poto. Mais chez moi on dirait na koyoka mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na ndenga za ko tirer sur ba évêque na makambo belé on dirait ya ça vraiment favorable na schéma on a été. Pourquoi? Alors que bon il est catholique aussi. Bon, le président Bemba pesi ba élément on a répété ba élément ça peut s'acquitter. Mais je crois que il faut analyser objectivement. Ngai personnellement, je me dis 2 ou 3 choses. Soit basango nyonso wana ils sont dans les coups. Ou alors bazo comprendre le bazo salaté. Parce qu'ils ne sont pas politiciens. Ba koti na kati ya terrain yo, ba tenana ba aboutissant nyonso, bango ba na maîtrise na ngote. Mais la personne azoloba, ou aza en face, ou bango bazo kasakaza en face na bango Jean-Pierre Bemba, c'est un félin na kati na politique. Donc il sait de quoi il est en train de parler. Deuxième question, ou alors soit na kati ya groupe ba sango wana, ou bien ba tonanzambe wana, moko azali na agenda oyo azo biso aninga te azo bendaka bango ndengo wana bango biso ato kende to luka paix. Vous allez chercher la paix bino bokanisi bango bakanisi paix yango bako pesa yango kaka côté kuna o bango bazo kende parce qu'il semble négliger ngambo na biso. Nous sommes la majorité biso ne to aller agresser. C'est notre pays qui est attaqué biso to attaquer ngambo mususu wana te. Donc je crois que président national Jean-Pierre Bemba, Maloba naye, sortie médiatique naye,
ezalaki na un but, c'est l'unité nationale et l'unité autour du chef de l'État. Il y a même des plans, il y a eu des plans, je mets ça dans le passé comme il avait mis, il y a eu des plans pour atteindre le chef de l'État physiquement. Ça veut dire qu'il est en train de parler ici de la protection physique du chef de l'État, qui est un devoir, sur la Constitution le dit. Donc, Basango, le premier devoir Nabango, et ça d'abord, ennemi, mais d'abord, autour du chef de l'État Nabango, dans le moment où. Bon, on est autour du chef de l'État par rapport à l'action, à langage Nabango. Non, le bateau qui est autour mais quand ça suscite déjà des questions, n'a pas cet exemple, Moko, Cardinal Ambongo, la vidéo est allée. Tango a commis, tango président Tshisekedi a joué beaucoup. Le cardinal Ambongo a sali voyage na Est, voyage pastoral, à Zongi. Je crois à Salaka, sortie de presse, mon Salaka, peu moins makelele na période ouane. Il avait dit ceci. Alors, il a outi tournée pastorale na Est. Mais oyo na moni kuna ezali ma se quitté. C'est vraiment un plan pour balkaniser Mboka na biso. Ambongo. Alors, il baza ko bon nationaux, baza ko remplacer bango na barwandophone. Alors, baki yango. Maloba wana a contredisé yango tetilelo. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que le président national est en train de combattre. C'est ce que le président Tshisekedi est en train de combattre. Et donc, du coup, Baoyo Olobaki Lobby que Bazali, je crois que Ambongo n'est pas dans Nakatia Makambo Wana. J'espère vraiment, je crois que Zakunante il a impliqué été. On a beaucoup de respect na lokola Motonanzambe. Mais Malobo Wana ya Lobaki, ceux qui n'a coûté nelo na retourna papa épiscopo Tokomi wapi par rapport à diagnostic au Salakawan. Est-ce que échanger, est-ce que on fait parce que Azwaki Yango lokola un message et même temps au papa Ekoya, papa qui na Congo, président Tshisekedi a commissaire papa lobaki bolonga na boka na Congo. Le pape actuel, balaxi so vidéo mo dernièrement abou azako leka bazako sala a telemi liboso à drapeau Congo a telemi. Donc c'est un pays où bato libanda ba yebi réalité. Nous sommes victimes ya hospitalité na biso. To yambaka bandeko wana ba Rwanda bayaka bazo bomana bango na bango biso to bomana kate. To fandi awa 450 tribus pendant des années to balani to sali ba alliance ya ndenge na ndenge to ndimana moluba mokongo muswahili mongala tozali un peuple. Mais tango bango baye le deuxième plan ya Kabila Pezalaki pour fragiliser l'unité nationale, pour encourager division ethnique. Parce que tant dans le discours, il parle et il dit que Baswahiliphone, Baza marginalisé. Non, mais c'est faux, c'est faux. Oh mon Dieu, mais c'est faux. Et ça, c'est vrai que un jour j'ai discuté dans Baluba. C'est vrai que Lelo Moulouba a commis président na biso. Tous ça content nango. Biso le groupe congolais. Ça nous gêne pas. Tous ça content, tous ça fier naïe. Biso le président, c'est que tout le monde a Moulouba, tout le monde a des Kinois. Moi na Kinshasa, a eu pouvoir congolais de père et de mère. Boza a droit bo sepela. Mais ko sepela ngo ta ngo sepela et comme un peu le ko la ko tout le monde la baninga. Au pouvoir o ya biso. Non, pouvoir les ba congolais. Pouvoir les ba Baluba. Le Congo central peut pas voter. Non, pouvoir les Baluba parce que sur le pouvoir les biso. Ozo kanisa kozolo makambo eza en faveur ya Mokonzi Mboka. En réalité, oza ko pesa un faux message sur lui parce que Mokonzi Mboka il n'est pas dans cette logique. Ils ont profité na Banguna. Banguna bazu yango. Voilà. Banguna bazu yango. Et comme on dirait et les autres Congolais bayoka ndengana ba komi attristé, ba komi à choper bon ça va pouvoir na bino asiko bo défendre le pouvoir na bino. Et ça je crois que ce sont même les Banguna wana nde ba ko tira ba message ndengwana. Le vrai Congolais ko lo bangote. Tshisekedi, c'est le président de tous les Congolais. Il a été élu presque à 80%. Ovation. Pas bien ovation. Mouta élu na pourcentage en donc, ce n'est pas un pouvoir ya Moulouba, c'est un pouvoir ya biso Congolais. C'est comme ça que biso Congolais, tous ko défendre l'unité en Mboka na biso, tous arranger sima Mokonzi Mboka na biso, tous pesa ye makasi, a kende liboso, a organiser armée naie, a organiser ba service de sécurité naie, ceux qui ma solo, a solo là, ceux qui dialoguer. Nzambe apesi maye ya kozala Mokonzi Mboka asala onyo sasinge ko sala toza simanaye parce que Mboka na biso ekokena na bapayate tozo chuter tozo kende na suka ya masolo na biso tomoni awa
tata mokonzi kobunda na bato nyonso surtout ministre na biso ya oatalaka makambo ya affaires étrangères babundi mingi lelo États-Unis d'Amérique ezali prévu que tous les 15 tout signé na Rwanda accord moko de paix oyo et puis si accord de principe ezali déjà avant oyo ezomona bamusu bamoni que bateki mboka bamusu bamoni que eza malamu to privilégier na nous paix. Alors dans tout ça tokolo le baketa tata mokonzi a privilégié qui diplomatie voie diplomatique pambate la place ya kozwa minduki. Bon, tokolo kolobate que pas mokonzi a privilégié qui voie diplomatique. Mais voie diplomatique, c'est aussi un autre moyen. Il y a que ça la guerre. Ce comment il est là au Rwanda, pendant les 2 dernières décennies, kaka mongongo na yende banda ekoloka na libanda, akosi kosi bato, tout ça na Congo, toute la minorité balingaka biso te batuti. Argument alors que na Congo en réalité, tout le monde dans sa minoritaire. Ce que tribu na yo par rapport à le reste à Congo, aux minoritaires. Il n'y a pas une tribu où on considérée majoritaire. N'engi notion de majorité et zalaka na mboka mususu. Nous avons mike to sangana, to fanda et makele zalaka te. Comment o wana ka baye za makele? Makele o bandika ka à partir moment to yambaka bango. Avant ils zalaka te. Ozo mona mais tant bien rimana bavanda nie, bavanda bien. Avant bien rimana chaque fois na 59 ba bomana si vague ba nyamulengo a 59. Ba ya kaka ndengwa histoire za koluba yango. Donc il n'y a jamais eu de problème. Si vous voyez dans Mboka Batbayambio, c'est que baza na problème na yote. To yamba bango, bafanda, bazonga Rwanda, bazonga, batikala batikala. Et c'est ça l'histoire. Mboka so changer l'histoire. Mais de là, bisotoko en bateau, tout ça na haine ethnique. Non, ça c'est faux. Et dans le Koutako ça. Et mes mensonges, j'en ai les cas parce que baïba qui utilisation, il y a diplomatie. Si vous avez talibien au moment tango yo, ba Rwandais bazui pouvoir na Mboka na biso. La première des choses, il fallait Bizima Karande Azala, ministre des Affaires étrangères. Parce que au niveau affaires étrangères, c'est l'image Yamboka. Ce sont les contacts. Et quand il va parler au nom du Congo, il parle au nom de Banyamulenge. Il parle au nom de Tutsi. Il montre la cause de Tutsi. Et les gens les écoutent. C'est eux qui étaient les interlocuteurs. Et avec le temps, ça a fait ce que ça a fait. Mais heureusement, et c'est ici pour la occasion à féliciter Maman Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maman Longoni, un coup de chapeau. Et qu'on féliciter aussi, qu'on féliciter, oui, qu'on féliciter aussi VPM Lutundu là, parce que à poser qui ba base, Maman Wagner au quota, a même mis un peu dans le niveau Moussous, il faut féliciter tout ce monde là. Et au-delà de moi j'ai même envie de féliciter les leadership féminins. Maman Bazako étonné, biso, tout ça vraiment dans Maman Makasi. Surtout maman au président Félix Tshisekedi a poni bango a pesi bango responsabilité président Longonia webi ko pona simba ba maman na biso wana malamu to tangi maman lokola Judith Suminwa premier ministre simba ye makasi to tangi ba maman lokola maman Wagner affaires étrangères mokonzi simba ye to tangi ba maman lokola maman Bazaiba na ministère environnement Longonia maman solution mokonzi simba ye ko simba totangi ba mama lokola Fifi Masuka tala ndenge apesi biso nyonso esengo na poste wana ba papa ba leka na bango avec les mêmes entreprises, les mêmes recettes et les mêmes peuples, les mêmes administrations un peu plus grand na wana na mususu da sangisa me basala ngote basala ngote maman wana ye en tout cas maman Fifi coup de chapeau et mokonzi mboka ba Amazon na yo wana o batela bango pembeni na yo ba ko kosa ote o songolo asali boye o pakala asali boye o to ki solo ya détournement o kuna détourner autant non makambwani ya mingi soki gouvernement ba ki nungu non ba ko sa gouvernement national mokonzi alinga élargir alinga changer gouvernement allez ba ministre on so ba ko miyibi ba ministre ba ko ba détourner lokuta donc ba Amazon wana esengeli mokonzi simba bango parce que tango zui maman lokola Masuka kuna na ngambo ya est tozola na kimia toyeba azako avancer na lolaba ozui maman Wagner na affaires étrangères toyebi ke kuna
mokonza comme ola na kimia ozu mama bazaiba na environnement mama solution azako avancer ministère ngoli boso ba na mona ministère mukie mais kasi yango wana te ezalaka ndengo wana yo yebaka te Congo ezalaka soko sailika moko bato nyonso balandi basalaka yango soki yo pesi valeur na mosala moko boye tout le monde alinga zo yango mais oyebi revers de la main ezalaka nini tant mpe bakopesa bango ministère environnement yango babomi yango ezongi su na mabele susu ekufi bakoluka susu moto mais mama atanga zalaka ezala mais moto na moto wana façon Lionel Messi ala na ebeteli ne ya bale yo soka nisi équipe ya Brésil eganyaka no bapesa yo équipe o Messi akei chaka kasi babi total donc voilà alors tu comprends le bac diplomatie gagné la diplomatie ezako gagné tous à la triomphaliste était tous à gagner Moussa est belé ko changer tes eaux bandiko wana batiaki sur le plan international te biso ba victime tout ça omboka wana kagama ko même koloba ke non ba sala ba revoir ba frontière mboka mais ce sont des choses loboma pour les Congolais tous yo kayango abesaka ya bango ba koma ki tina niveau wana imaginer et eloko wana ko renverser yango ils ont senga unité nationale cohésion bande qu'on a besoin à Kivu bande qu'on a besoin à Boya Kivu Mobimba Nord Sud Kivu Maniema tout ça pas partie nyonso sika Ituri bande qu'on a boza ba congolais amenabino motema na bino na ya biso ezali moko donc o boza ko vivre kuna eza o biso za ko vivre koto et mokonza mboka lobaki yango to ko récupérer centimètre ata moko ya mboka na biso kotika na se ya bote ya payate. Et je crois que le message on a compris ça va tenir bon mokonza za kola laté ba collaborateur ba za kola laté ba ministre nyonso za kola laté ba za ko sala effort pour mboka na biso ezonga na bomoko soki ko za na voie de diplomatie soki ko za na voie ya mindoki le mieux est salema de manière à ce que unité nationale ezonga et plan ya ba ennemi ya koboto la biso une partie ya mabe na biso ya ko boma bandeko na biso pour ba remplacer bango na ba Rwandais et Salamate. Et Salami on est sous kaka wana. Le reste wana nzamba ebini ni tokozongi sa makambo na molongo mais pour le moment tellement wana mbokezonga na molongo. Le quoi attendons le ba makambo parce que sujet zalib na sortie médiatique il y a Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Qu'est-ce qui fait maintenant que 10 ans passés en prison Babo Saniga a pété pour pas tomber sur côté boyo qu'on a 10 ans et c'est fini hein ata bimi boye. Qu'est-ce qui fait que 10 ans après, Aza toujours à Zongi, Aza joué rôle naé et tu crois le baké bateau batinda qui na boloko banga ba effacé. Oui mais bien sûr, il y a effacé, il y a même ko éliminer même politiquement, physiquement parce que yo so bazio ba kanyo na boloko pendant 10 ans. Jusqu'à ce que papa naye akufi va permettre même pas ya rekunda papa naye wana eza kozanga motema bakangisa eto bakangai bakangisa ye ezalaki kanyaka même moto nyonso yebi yango na comment bazui moto bache moto 10 ans na CPI après 10 ans ba otala dossier ya ki vide charge ezate aurait oh non bakomi koloba ono subordination ba témoin oh non apesaka ba témoin bango ba témoin ba musu ba créer ki ko créer ko fonder parce que Bemba se battait non seulement avec Baoba Fundaka mais avec tout un plan le plan Batouti il se battait ba yebi ke moto ana soka dans le terrain plan na biso za malamu il faut que ça la nyonso alors ceux qui même azali vivant tolo ba yango sincèrement eza grâce à Nzambe c'est Dieu qui a Nzambe lingi papa wana azala et to pesi papa wana longoni ya mokako swa naza ko loba yango te lokola membre ya parti politique naye naza ko loba yango lokola professeur un homme indépendant penseur d'esprit indépendant longonia président Jean-Pierre Bemba Nzambe abatela yo apesa yo makasi parce que ce qu'on remarqué bien bato mususu c'est moi 10 ans botan a ozonga politique en pesili akomo lukama mbongo na tout ça abangi aoki somo mais aoki somo te parce que de face pas mando qui a 15 jours akei ko sala ba longo ya pesa transport tani transport za ko avancer ba aéroport za ko za inaugurer ba makambo za ko salema na mai permis de conduire tout ça c'est combien des la papa ba biso so abotaka maki mboka nyoso yo gotia ye akobota maki o pa botaka maki te mboka nyoso yo gotia ye akosisi bino masangu na bino liki ata moko aboti te Bemba azali soso yo abotaka maki
botier na défense moni mosala ça qui na défense botier na transport mosala au salima et ce Hollandais bien c'est pas un politicien à 1000 il se lève seulement quand il faut parler alobi pesili azongi il est tout le temps en train de travailler bato mingi bazalaki na bolingo ya président Bemba mais tango baye ko yibaye élection na 2006 parce que ba yibaye élection biso ponaka Bemba ayibaye to bayibaye bon tango bayibaye ça veut dire moyibi moko azalaki oya bazalaki proclamer président na miyibi misusu oyo bazalaki pona ko sala ke moyibi wana salema na ba oyo pe bazalaka à l'ombre o ba décidera sur mboka na biso notamment kuna na Kigali ba décider que non ezala Bemba te ezala Kabila to ka ki yango balobi non alobaka ke non soki Bemba iko simba te fo ezalaka mutu parce qu'il savait que mutu na bango fa continuer programme ba ki nango asuka ko yiba na 2006 te ce sont des faits ayibisu na 2011 to voter la Tshisekedi. Et vous pouvez vous imaginer, vous pouvez vous imaginer que Tshisekedi, Etienne, Wamolomba, Apoli, la libération à Kabila, est-ce qu'ils ont la camoche? Mais et ça, la Mboko, Jean-Pierre Bemba, n'enge contexte de la qui n'a biso na 2006. Apola libération Kabila, Igwe. Non, mais ça les mains. Et ça les mains. Vous avez vu un président charismatique. Au lobaka na population ba lingio. Tant on gagner opposant na autre lobaka non, Bitumbezala qui a gagné. Mais un président alors tu es ngai personnellement na elo mo tu na kangare pas Kabila on a vu que il m'a dirigé pendant 18 ans. Voilà on a kangare pas na et pas maréchal Mobutu na koyebi sama comme na kanga. Et pas Mouze Kabila, je vais te dire on a kanga. Et bon discrétion au kanga. Mais pas Tshisekedi hasard juste quand on a 5 ans na 7 ans. Il y a des choses et belé on a na kangi. Mais Moutasali 18 ans discrétion. Batouan minga il y a obakate discrétion. Discrétion ezali au moins mutu soka yebika yibaki. Azo ezaba ça y bilo ko sa psychologie na yote. Na sei ya motema kuna zoyeba ke eloko to sala oboy. Donc il se retient à tout moment. Il y a dagi na état wana ya ko se retenir psychologiquement. Même à soka lobby à se libérer à un moment donné mais tant à ozonga faille na conscience na ye ayebi plan na bango. Ayebi plan na bango. Ayebi ke loko yo est-ce qu'ils ont simba est-ce qu'il y a moni toute la méfiance et puis il n'avait pas un logo ça peuple congolais ça peuple congolais il essayait de parler selon les ballons entraînés mais on senti que c'est artificiel peuple asa logo la moisi ya moto ngai moisi nanga relaxa nanga kolobana ete asa moisi nanga po akoma moisi nanga moto na mona kaye na sepela kaye na lula kaye na sola kaye na convaincre ye car malobo na convaincre ye wana yango mutu to continuer nango tili wana biso yo sola na peuple a sepela kana yo après ozo kolobana ete voilà c'est que babali saki ko babali babaela yo ko balila ta loka maréchal mutu soka temi boso da koloba vous sentez tilelo OK ta kolobana bato vous sentez qu'azo okansa kuta kufate tala Mouze Kabila ta kolobana bato tala président Félix ta kolobana bato vous sentez que président Zoloba mais na 18 ans on a vie des alliés à Mounene. Voilà. Donc aussi ça, likambo ya boloko tokoyoka wasiko basango peso ba biba komema mwamboka Jean-Pierre Bemba Gombo na justice. Eza droit na bango te. Mara ba osamba sur les onga. Eza droit na bango. Bongo justice c'est un problème. Justice ça pour la union santé. Président Bemba est-ce que hier azana problème na ba fundaka na CPI 10 ans. Outi ko bango. Suka nini? Abimaki na aide. Baki na justice, il n'y a aucun problème. Il y a droit na bango. Yo moi na nto me moto na justice ça y est reconvention. Yo moko moto yo me maki e pe yo moto comme na problème. Baki. Alors baki en très bien il a tous les éléments. Baki. Voilà. Ce qui bango nyon sauté, ba moko kati na bango na ba ko zwa na kati ya makambo wana. Baki. Makambo ni makambo yo mususu balobi makambo nga obika makambo wana boye nga kolanda makambo so président Bemba lobaki makambo bakozwa manakata makambo yo za professeur 2 minutes ya solo penda ni kakanda we ba évêque bakangela tata mokonzi ezali kambo ya gratuité enseignement ndenge moi aboka Jean-Pierre Bemba lobaki bon entre nous ba musuba kolobaki non il fallait pas balancer gratuité enseignement sikoyo fallait d'abord basala ba étude de faisabilité il fallait baser la moi moké. Et notre constitution est lobby en gros depuis 2006.
Et que Salema, à peu près 20, à combien 20 ans 18, 17 ans après. 18, 17 ans après. Bon, s'il fallait attendre quoi? Parce que la condition à mise en œuvre, il y a droit wana, constitution à l'obaki yangote. Donc c'est à l'appréciation à Mokondi Mboka. Ou azali garant de la constitution. Quand il arrive, il estime que c'est vrai, tous en mbongo et belete. Mais dans moké, tous en wana, on se lance. Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Mais il faut reconnaître que la gratuité d'enseignement est amenée un plus dans l'enseignement. Baoyo basako linga, basa la makambo, pour étambo la malamute, après bas se satisfaire que ça y est qui bien te, ba miyebi. Mais mon tout peu a un souci que jeunesse. Voilà, nouvelle orientation mboka na biso yango yo boye, to pesiba na biso chance batanga. Na moi mokio ba ko futa wana l'état to pesa biso yango. Biso to mi occuper l'éducation bana. Ba o wana pata ko ba résultat malamu. Je crois que les chiffres qu'on avait suivis, il y a plus de 4 millions d'enfants au Bazali. Mais non, mais ça, il faut féliciter parce que Mboka Oyo, tu peux perdre yango, tu peux perdre yango. Mais ce qui est comme ça que tu perdre yango, l'une des raisons, c'est le système d'éducation. Éducation nationale, parmi les plans, il y a papa wana, armée za nacé, unité nationale za nacé, éducation et quoi, corruption et matanakat na Mboka, de manière à ce que tu comme une cacophonie. Vous avez expliqué, vous ne vous comprenez pas. Azolo Bazan a diplôme, azali docteur, et licencié, mais tant autant de raisonnement, azali creux. Parce que à tricha, barakousi, ah, na Congo, tu as dit non, et ça c'est un papier. Papier, c'est un papier, un fan. Toujours peu à papier, t'as là, papier belé. Mais la majorité à bateau, incapable de comprendre que, les réseaux sociaux, ce n'est pas votre source de vérité. Les réseaux sociaux, ils ont manipulé, qui veut les manipuler. Bato mingi, so balobi kamuna yo na réseaux sociaux. Bamoni ya solo. Muko balobi ya siko ye ba koseli eza lokuta. Yo ye ba teke za lokuta, ozane muko balobi yo ndo comprendre eza lokuta. Donc il y a toutes ces tout ça, un peuple oyo azali na une base d'éducation à malam, à comprendre facilement. Donc biso, on a souffert de tout ça pendant tous les 18 ans. Il fallait après chute à Maréchal Mobutu. Makambo ezonga ndenge tu banana na conférence nationale et là ezala ki to tiambo kanabiso na barai. Mais après tango ba pa ya bazui pouvoir na mboka ba ko ici yango complètement na souci na bango ya ko baby sangamba ouest po ba kata ndamba est ba annexer yango na Uganda na Rwanda bango so bazwa parce que ba kabola ngo ndenge na po ba se soutenir après na makambo ya ko salima mais nzambe aza munene nzambe alingi mboka na biso alingi ngai et nous croyons qu'avec mon conduit autozui oyo bango bakanza peut-être que bako dribbler mais totangaka na école primaire totanga récitation moko plus malin que Kindolo. Voilà. Le trompeur trompé. Yo ya yo tromper mais ba umbi yo les choses. Papa, comment voulez-vous que Mutadala qui président ya Seni Akoma rebelle. Est-ce que Zalaka pour proclamer l'élection, qu'est-ce que balobi à se contredire. Congo et Mboka, bamso ba Mboka elengi, mais ngana ba kuna boete. Mais je vous dis c'est un pays à paradoxe. Président si vous bamso attention dans ce cas. Gazagaya nyoso na mokili ya libanda. Je parle avec Bate Belé point de vue na bango. Soko tuni bango sincèrement sinon bozonga na mboka na no quelque chose ne va pas. Comme vous pouvez réfléchir sur vous mona makamisa. Comment Mutazalaki mokonzi ya Seni institution d'appui à la démocratie. Oyo azalaki indépendant. Lelo a comme na posa yepe comme président. Ba manipuler na ba paya oyo yé lokola Seni azalaki censé yé ba plan ya kopanza mboka na biso de l'est et pas seulement ça. Mokonzi il a travaillé qui na ye Kabila basangani sou ba komi balé ba équiper pouvoir apesaka. Ce qui peut apesaka président c'est du pouvoir na premier mandat. Wana ezantre bango Kabila basalaka alliance. Azui mando ki na deuxième mandat. Mais biso to pesi pouvoir totalement na deuxième mandat. Mandat wa bango bazoloba. Bazoloba ya liboso ou bien mibali. Ce qui peut appeler ça kaye bazongisi mandat et pas à moi na mboka. Tu sais que dans les Congolais. Bazongisi lié bazongisi. Et ça peut m'abêter. Et ça peut m'abêter. Nzambe confondre babo ozongisa pouvoir. Nzambe confondre bango. Nzambe biloko tout ce qui se passe na mboka c'est Dieu. C'est un plan bien établi. C'est un plan bien établi. Qu'on a un président local à Tshisekedi dans un moment oyo qui a fait un très grand travail. Il y a pour mettre l'empire na bangwana à genoux.
Mais dans la paix, dans la tranquillité, vous avez fini à avancer. Vous avez diriger le Congo, c'est facile. Injure facile. Injure, incompétence, insouciance, négligence. Donc, après, il y a une propension. Propension, il y a une yiba. Et ça là qui a masolo, tout ça là qui na professeur Lungunza Malasi Joseph. Oh, ça dit bongo. Professeur Kalaka Mopesi Mayele naye tout solo là qui na o état sortie médiatique ya moi mboka Jean-Pierre Bemba Gombo to ngara ko tchana en casquette ya cadre ya parti té parce que le quoi ezali mokonzi ya parti naye batu ba rolo bakete awa solo li na casquette naye ya professeur mais tous les aki yangai na bino bien nous alaki yaye Biswawa na chaîne canal qui na CCTV tu fais ça bateau liberté ya oro ko respecter ka ande ba mœurs na bateau oya monique makambo mwana mboka Lungunza Joseph alobi ezali lokuta to abungi muke etando ezali obenga biso ba numéro to ko pesa yo occasion pour contredire ce que pour le banine oloba mais ko finga te. Ce que Monique aux arts et non quoi beaucoup bâtissant oh ya lobby au bengi biso to couper ça au plateau au bâtissant. Ce qui peut au lingui et comme face à face et comme un débat voilà au sein de la direction programme va modifier moi cahier de charge na biso to na numéro on est comme moi spécial et pour ça la débat. Ce qui paye professeur Akolinga débat voilà. Nyon sur le baki ezali o hier kanisi mais na bandi était nous sommes lobby et zali pour avancement ya mboka na biso. Nangambo nangai na tuni question te pour tous on mboka sima. Pena biyano nae na limite ke makambo lobby et zali pour tous on mboka sima. Merci na bino banso bolandi biso, merci na Patrick Dusala qui sima ya caméra, Christian Makutu azali bon na montage et longo na Tony Binda. De tokutani Nicolo Mizali Koya na numéro mosusu ya malaka na bino boboto o mabota mabino.